doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a Lelo. Ezali émission Moko, il faut bozwango au grand sérieux. Ezali affaire Moko très sérieuse. Nako attiré attention na binonyo surtout bolanda émission Oyo. Na attention Moko particulière. Parce que Ezali via Moutou. Oyo batu mususu bazomona neti li seki. Mais Ezali neti bakoki ko condamner biso non-assistance à personne en danger. Nakanisi batu ne bandi bazali ko comprendre été mais beaucoup comprendre dans quelques secondes. Parce que batu belé balobaka trop au César Ngadi Jalelo César Ngadi à côté la rakaka donc président de la République parce que azali mutunaye parce que alinga rakaka fachi alobara jamais makambo ya mabe sur fachi mboke ezali ko kende bien te nakanisi bato tout bazali ko landanga na 5 minutes babanda ko landanga bandaka na bayebi ke nazali très objectif na changera position te na lobara makambo ya solo sokipe likambo ezo marché te donc na lobara yango je suis pas flatteur. Encore moins muta Jalelo ndenge bato mususu balobaka ngai lelo nazali ko tirer sonnette d'alarme na likambo moko oyo batu baza moko komona yango neti li seki ezali li sekite balobaka na ngai ke o César Ngadi o olobaka kaka okangama kaka na Fayulu mais tozwa chance nzamba linga biso mutu lokola Fayulu soka komaki président de la République na yebi esika tolingaki ko suka te naloba makambo nini yango oyo ya malamu o Fayulu azali ko sala parce que so toza divisé boy ezalaka Fayulu muta mema masolo oyo parce que katana na élection présidentielle parce que but ya ba combattre ezalaki parce que ngamona za grand combattant ya France ba yebi ngamona fula bango bokotu na petit nanga volcan papi volcan yebi bokotu na priorité la yebi bokoki ko tuna donc Martin Sali a yebi bokoki ko tuna Babé Masombo a yebi. Pour ne citer que ceux-là, bah yebi na zaki na katia histoire. Mais donc tout se comprenait qui bien parce qu'après allez bah ko étiqueter ngai donc bah ko cataloguer nga na côté moko mais j'étais pas na katia masolo wana. Nazali ko yebi sabino lelo na ko laki sabino ba signe moko clinique oyo ezali ko laki ça vraiment que Fayulu azali bipolaire et grand paranoïaque. Bakoloba o César a fingi Fayulu aza parano na fingi Fayulu te na lobis Fayulu aza na lobi na conditionnel Fayulu serait un bipolaire grand paranoïaque. Nga na ko créer et le côté. Mais na ko lakisa parce que na milia ba congolais ba bipolaire bazalra na tina ba mindele tina ba mikonja ba mindele donc on va pas citer ba kombo na bango donc batu ebele bazali ba bipolaire mais ba miye bakate donc azana ye bipolaire parano mais azoye baté donc batu ndengo na il faut to aider bango pour ba s'en sortir pour ba se faire soigner donc tozali na deux phases il y a bipolaire phase oya liboso ezali phase il y a dépression tristesse beaucoup monake mutu yango bozo mona esute ali na circulation donc azana phase il y a dépression oyo eza tristesse moko boye donc ali phase mususu ezali phase il y a bisengo capable à tout faire. Phase moko ya maniaque. Azana toute puissance.
Donc, vraiment, avant de développer ma solo, oyo, toko marqué pause na biso, ya liboso sikoyo na ko développer bino ma solo oyo, botala ba élément oyo ya muto azali, donc bipolaire, en même temps, grand parano, boko comparé yango sikoyo na Fayulu. Ngai na koloba te yango bo monaka na émission nga na ebsara bino na suka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions. Il faut bolandaka. Mais avant to ça la pose dans le liboso, je tiens vraiment à féliciter Pasteur Gili azali batu oyo baza ba communicateur o bazali sima ya président de la République o bazo sala fierté ya ko défendre mboka. Moni Gili azali mulubate. Netinga azali mulubate. Ils ont fait ça bien parce que oyo basala rango baza baluba ba congolais na ebité ceux qui ba mona ke baluba baza na problème ba koki kolinga na bango te ou bien ndengini parce que un muluba azali nan obligé alinga Félix Antoine Tshisekedi parce que aza muluba un muluba o alingi Félix Antoine Tshisekedi te azali ndoki Gili azali ngala azana sima président de la République donc na pesiye ba félicitations ebele na musala azali ko sala parce que c'est pas facile na niveau ya Kisasa donc pasteur Gili mo yebi petit nanga donc ozala kana kati ya motema parce que osala rapenza musala oyo esengeli osala donc toujours marqué pause na biso publicitaire ya liboso boyebi ka ke donc gglink.com ezali loko vraiment que plateforme il y a ba congolais oyo ezali donc il y a échange de services il y a makambo belé oyo esengi ba congolais parce que ça ko aider ba congolais kuna na kati il faut s'inscrire au côté na kati au s'inscrire ko kansa on est Facebook net WhatsApp te bozo sur la au s'inscrire au na ba paramètres nous surtout au somba biloko moins cher au somba au teka biloko pe na ndengi ya bien au kuta na pena batu mususu oyo congolais azana makambo ya bien au kuta ekuna donc boko sala be change na bino nyonso tout donc gglink ezali loko moko congolais akoki ratete neti batu oyo bazolanda 5 minutes donc tant to sisika okoti na gglink.com ezali loko moko donc salamana ante na ba congolais donc il faut biso na biso to se vendre to yebana to sala vraiment musala oyo et sengeli to sala et puis boyebi ke Kodia Simon na habité loni Kodia Simon ko sala susu pour congolais nyo surtout diaspora comme propriétaire ya bandaku na norme moko international na niveau ya Kisasa parce que problème ya ba diaspora zarani esika ko lala na Kisasa na mutuka mais esika ko lala leki mutuka parce que mutuko gozo taxi donc Kodia Simon azali na projet moko immobilier nete zalaka wa osombi ndaku ba pesio ndaku okomi ko futa mbongo na yo na banque avec intérêt moko donc ya Kodia Simon ya mukie mais siko ba msusu ba bandaki ko lelake ba pesa bango ka ba terrain ba tonga ma Kodia Simon yo ko la diaspora na batunyo surtout azali ko sala donc jusque na 30 octobre ezali offre moko ya rentrée donc au sombi mabele no à partir à 2500 et bandi à partir et bandi na 2500 ti le colo parce que Congolais comprendre des travers so ah le baki 2000 et bandi à partir de 2500 parce que Congolais a mystique boyebi ka Congolais muta changea J a commencé en G MJ mais au moins a bengi MG donc J a commencé en J et puis Congolais a salaka donc différence entre service na obligation le losoko sengi service azo quand ça obligé ba te belé ba rata ba avion awa na ba poto ba voyage le kolo Congolais ma sanu mona bengi ah lobi otika nga na 5h un temps otika ngai benga yesiko vandi nonye benga yesiko na 5h du matin ozo soute ozo etile mso mona bu ozo momina komo lobo mona ye mona sima komo après o azate après ayipsi momina tala mutu na ngala yipse na kokendete abalusi masolo donc au lieu à rendre service à rendre mauvais service o que soka yipsa yo non olingo kozwana solution mususu okende na aéroport donc Congolais confondaka donc ko rendre service na obligation soko olingité okokité ko rendre service te Congolais zaka mystique atteint na lobarango pe atteint na ba site internet bo monaka ba titre 80% même 85% ba titre zaka na ba faute d'orthographe surtout Congolais azali ko confondre verbe soutenir na mot soutien donc au mona ke donc kingandi soutien au mona kona bati soutien à mot
Donc, verbe soutenir, soutien, la troisième personne, na te na suka, ezalaka te. Congolais, il faut qu'on ait sonité, que l'obaka, soko lingité au lobby, au apprendre. Donc, sikoyo, to marqué pause na biso, et puis, yamisa toupe, ezali boye bigarake. Donc, awana poto, surtout dans Paris, ndako ezali pasi, mais solution ezouama avec kitenge appartement, pichu kitenge appartement, zali, moi na mobali, azali congolais, zandako a copte. Congolais à ça une agence donc à favoriser les Congolais bazo bandako olingo somba ndako olingo louer ndako donc kitenge appartement ba numéro zana au bengi solution ezali donc restez connectés sur Club Original on revient tout suka bisanga balobi bonne nouvelle surtout pour la bana Kinshasa peuple bana wa bazala province et surtout pour na bino ba diaspora botu nanga nini yo lingaka kosomba biloko yo lingaka koteka biloko balobi site fungwami na kombo ya Juju Link o bazoteka ba laptop bazoteka ba portable biloko ya malamu balobi soko lingi yo koma membre s'inscrit kaka na kati ya site biso yo moko kota na kati Juju Link okomona yo moko makambo etikala komona te ya malamu Juju Link depuis kala yo zalaki wapi poko tabino moko na kati ya site pour découvrir ba merveille ya biloko o etikala jamais kozala ekeyo. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux. Bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigi Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot
dans ce nouveau havre de paix, à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as pesa appartement na kati ya poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux a besoin de louer terrain. Oh, na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi kosala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Bisanga balobi bonne nouvelle ye surtout pour la bana Kinshasa peuple bana wa baza la province et surtout pour na bino ba diaspora botu nanga nini yo lingaka kosomba biloko yo lingaka koteka biloko balobi site fungwami na kombo ya Juju Link o bazoteka ba laptop bazoteka ba portable biloko ya malamu balobi soko lingi yo koma membre s'inscrit kaka na kati ya site biso yo moko kota na kati Juju Link o komona yo moko makambo etikala komona te ya malamu Juju Link depuis kala yo zalaki wapi poko tabino moko na kati ya site pour découvrir ba merveille biloko o etikala jamais kozala ekeyo. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigi Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. De retour sur le plateau, merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Donc, bienvenue à vous, vous êtes en direct sur Club Original. Émission 5 minutes avec César Ngadi. Donc, revenons à notre sujet du jour. Oyo, naebisaki ne bandeli ya émission siko vraiment to fongola masolo. Naebisaki bino ba phase ezali mibale. Phase ya liboso, ya dépression ezali, phase oyo ya tristesse. Bokomona mutango bozomona yesusu te azoyoka na sute ndenge bomonaka ermoko tozotuna fayu lango zala kaka bomonaka 6 mois presque enazoyoka na te. Donc wana zali na phase babengi ya dépression, donc ezali tristesse moko boye a mi bombani azoyoka na susu te bozoyoka eta limwe na circulation. Après phase ezali goya ezali phase ya bisengo oyo azali capable à tout faire. Azomi mona donc makamunyo surtout akosala yango donc aza capable à tout faire donc eza phase moko ya maniaque azali à toute puissance makamu tout danger net bozomona donc Fayulu mikolo yo donc bozomona azosala ba conférence azolobake donc akokoma sous président de la République akomi na ba projet oyo ya présidentiel bozomona kazoteka ba livre donc bozomona makambu belé akomi kosala donc nazo sabino ke bolobate César Ngadi aza kofinga Martin Fayulu non na lobby nazo pesa bino ba signe clinique bino moko boko mona soki makambo ngai nazali koloba
ezali lokuta donc bozomona ye suko fayulu azali na phase oyo bazobengaka ya bisengo ezali phase de dépression te ya tristesse te ya bisengo bozomona azoteka balivre azosala baconférence de presse akomi na baprojet ebele donc bino moko boyebi botala donc presse donc phase oyo aza nango ezali phase ya bisengo bino moko botala na bilili restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Et ces 20 copies, on les met aux enchères. Parce que vous êtes plus de 20. Et les enchères commencent à partir de 100, parce que j'ai regardé, aux États-Unis, j'avais réservé des copies, ils ont pris tout, et j'ai gardé, j'ai dit, vous ne pouvez pas prendre tout, ils voulaient prendre, j'ai dit non, il faut que j'amène aussi ailleurs. Donc, ça, j'ai regardé $100 américains, ça faisait $137 canadiens. On arrondit, comment dire, le truc supérieur. 140. Donc celui qui a $140 canadiens, il a un manifeste. Ça nous permet d'imprimer beaucoup plus. On a besoin de plus de 30 000 copies. Comme ça, vous allez lire, approfondir et nous aider. Et sur base de ça, nous allons, comment dire, peaufiner le programme que nous avons proposé au peuple en 2018 et proposer un autre programme pour 2023. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, qui, modérateur, qui s'organise? Ah, vous prenez déjà? Ok, le jeune homme. Venez, venez, monsieur. Prenez les feuilles. 2. Où est l'argent là? Mettez là. Comme ça, vous prenez celui qui a 2 pour 300. Voilà. 2 pour 300. Voilà un patriote. Lexis. Prenez l'argent. 2 pour 300. C'est ça. Voilà. D'abord les honneurs. C'est le président. Mais c'est le président de la République démocratique du Congo. Mais c'est Martin Fayulu Madidi, président élu. Les patriotes combattants résistants des Belgiques sont rangés pour vous rendre aux honneurs et vous accueillir à l'occasion de votre conférence à l'ULB. Je vous invite à passer les troupes en revue. Donc binomo boitolanda donc phase wana ezali phase ya bisengo donc akomi na ba projet bela akomi kosala donc phase oyo Martin Fayulu azali nango donc bozomona donc tozali na guerre médiatique tango bino kutu bokosela kutu ba makambo na président Fachi akufi président Fachi salibo biso tolobaka loko te biso ana 5 minutes tolobela ka bino penza ba vérité to tiela bino ba preuve siko lelo ngai nazo tiela bino ba preuve na lobi te ke Fayulu azali maladi mais na ba marque mo so pe ba boule bien ça comme solango. Donc vraiment botala ba signe mususu ya bipolaire du rire aux larmes.
du rire aux larmes. Nakanisi batunyo surtout ba monyango kalate na ba image nazo zong sabino phase ya deuxième phase eza na katio yo donc à tout faire a comme na ba projet donc sin mususu o po bo yeba ke muto aza bipolaire ezali du rire aux larmes bomona Fayulu awa na nzembo moko aseki na nzembo moko aleli bino mo botana bilili. tosalaki na mosala ya mboka Kongo ekoki ofungoli biso lelo tomoni bozoba nyonso tosali ekobongisa Kongo abongi ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoko Kongo ya bonya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya mkoi Kongo, 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 mboka ya Bangkoko. Bino moko botel na bilili nazali ko inventer eloko moko te nazali ko lobela bino biloko soko na lobi na tieli bino ba image donc ezali donc bomoni du rire aux larmes ou ba benga gango donc passage du coq à l'âne yango na bozomona donc awuti net na mulili aye na moyi donc azo seka mbala moko komi kolela o mususu bozomona o na lobi ke passage du coq à l'âne ezali makamususu moni bazotuna ye azo comprendre alobi makambo bo comprendre te alobi makambo comprendre ba tourner neti bon Kagame so beaucoup teno lobani je lui dirais chacun s'occupe de son oignon chacun s'occupe de son oignon donc ba tourner les gars moko boye a bino ke année passée machine à voter donc ba to ba voter te après non machine à voter to ko boya élection te donc azana confusion azo mélanger yango na bomona rezaka na kati ya masolo oyo ya basine donc ezali passage du coq à l'âne bino moko na tieli bino bestre bo remarquer ke makambo nazoloba ezali nazo kosila mutute nazo ko inventer le côté ezali ba signe clinique oyo ya bipolaire donc paranoïaque bino moko bolanda na bilili restez donc connecté sur Club Original on revient tout de suite. Élection oui mais sans machine à voter mais élection eko salema te toko tika te élection salema soki batie machine à voter wana toko tika yango te elingolo boyeke nous ne boycottons pas toko boycotter ba élection te mais toko kende na ba élection te toko tika pete nanga asalisa ba élection na mboka wana avec machine à voter c'est deux choses différentes donc na banza boyinga malamu botika malamu nzambe abatela bino. Impunité sur les éventuels crimes économiques commis sous l'ère précédente? Pas nécessairement. Les crimes, je vous ai dit, s'il y a des instances spécialisées qui relèvent cela, on s'y penchera, mais je n'ai pas à fouiner. C'est ça que je veux dire. Moi, je ne ferai pas ce travail d'aller fouiner dans le passé. J'ai trop de travail qui m'attend. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur ça. La réponse, c'est que la justice doit faire son travail, laisser la justice, et je ne veux pas entraver le travail de la justice. Là, vous venez de dire la même chose que Félix Tshisekedi. Au moins, sur ce point-là, vous êtes d'accord, hein? S'il vous plaît. Et on n'a pas dit la même chose. Non, on ne peut pas utiliser la machine à voter. Nous disons, il faut des élections sans machine à voter, que les Congolais appellent machine à voler ou machine à tricher. Élection inclusive sans machine à voter. J'ai voté. La fraude, ce n'est pas la machine. Je vous remercie. Binomo boitolanda donc ezali masolo nazali ko inventé te. Binomo bo comprendre makambo lobi, est-ce que vous comprenez?
Donc, azo baluka lo baboy, alo baboy, alo baboy, alo baboy. Donc, bozo comprendre était azo baluka, alobi lika moro boy, bozo comprendre que tout est makamni alobi. Et puis na ningi no ba na donc na comprendre raté donc petit na na comment écoute na zaiki na masananga na lui blaise londolé lonko ima sananga na pesio bambote lui blaise londolé lonko pire masananga ya coupé azaki na Canada na petit muka na fayulu na boson Serge Welo. Donc nga na comprendre raté Serge Welo a salaka nini pas Fayulu Serge Welo na Fayulu ezali incompatible ezali na incompatibilité moko boy na comprendre te Serge Welo loko nini penza na kamwa ka salaka pembeni ya Fayulu bobi ke Serge Welo petanga mo Fayulu a petaki ba plan na makamne kaka oya ba dépression a pété ba plan alobeki ba makamo Serge Welo zongisa ki na temps bilo moko bolanda na bilili. Président Martin Fayulu, c'est votre jeune frère Serge Welo. Oh, sala mingi ponaye. Oh, yo encadra politiquement. Nazo reconnaître union sur Osala. Mais président Martin, décidé. Tous les gens qui ont Mombele la fois passée. Tout le monde a intellectuel à Mombele la rencontre na Saint-Félix. Bah tout na qui biso question moko. Bah lobby président honorable. Yo autre état Assemblée nationale illégitime parce qu'il est truffé des députés nommés par la Cour suprême de justice et par la CENI. Bah tout na yo question bah lobby. Mais pour nini, on doit continuer à siéger dans même Assemblée nationale où ils ont traité d'illégitime et puis on doit bénéficier d'un émolument, n'a avantage nyonso. Pourquoi ne démissionnez-vous pas, hein? Alors, nga dans le baboué. Le rôle abino bozui avance, bozui suspension aux notes internes pour me salir, botchango sur internet. Ngai pe na lobi boy. Président Martin Fayulu. Maman c'est bandekolanga ba camarade décidé. Na ibisi bino boy. Pour que les gens nous prennent au sérieux, parce que nous qualifions cette Assemblée nationale d'illégitime, président Martin Fayulu démissionner. Démissionner parce que sinon, aux autres traités locaux d'une chose et yomo aussi bénéficier nango, on va nous traiter de l'escroquerie politique. Donc, ngai, ponandima, yo président Martin Fayulu, n'en aujourd'hui na internet, aujourd'hui, au tché ba photo, au tché suspension, ils ont note interne, il y a parti pour me salir, il y a bara yango peuple congolais peso yoka. Rentrée parlementaire dans les 15. Zoa courage, oya otika démission na yo awa na bureau de l'Assemblée nationale au na parlement yo zoloba illégitime. On a base au sérieux, sinon on va traiter ça de l'escroquerie politique. Voilà. Bilomo Bolandi donc na compris na kate donc Serge Welo petit na Serge Welo oza incompatible na Fayulu ezesika na yote donc na comprendre ko tout donc bilomo ko bomoni donc na job c'est no ba congolais belé surtout na poto awa bazali batumoko soki bake na epai ya dokotolo bako kanga bango ba congolais belé bazali ba bipolaire na paranoïaque baza ebele mais sans koyeba azo tambola kaka bo sans koyeba donc bipolaire à haut niveau paranoïa à haut niveau mais azo komiyeba te. Donc yango na lelo nazali ko inventer eloko moko te bino moko bo juger soki ngai nazali ko kosa ou bien nazali ko loba makamba su nazali ko lakisa bino ba signe clinique oyo penze nazali ko lakisa muto azali bipolaire. Donc nazali ko comprendre était vraiment congolais totika distraction congolais to linga mboka na biso. Président Fachi a commis déjà président de la République azali na ramoko lisusu te na biso. Président de la République, ba Massanae, Zali, ba Macron, ba Macky Sall, ba Biden, président de la République, na famille Mobimba, Tiba Kodayaka, donc Bako Zanga et Loko Mokote, président de la République, Soka Zali, Moutumoka Mabe, a changer l'esprit, a komoko Fako Lalar, Fakwa, Netikanamba Zalaki, Boko Togodienne, nulle part. Mais Tozo président Moko, Zambe nangai ezaka pona ki présenter o bien na zo kotelete mutu malamu moko bozo talaka ne longini moko bo zoé problème ti ngozo mona ba tutu o bazoele ba contretemps nzamba zo confondre bango mutu malamu moko ya kosakana kate to lobi teke mboka na biso ebongi mbala moko mais siko vraiment ce qui to vandi penza calme mboka na biso ko comparer ngo penza na oyo ya kanambe o batu bazolo bake kanamba zonga na mais on est des malades on est des timbrés ou quoi. Mboka penza ndenge ezokende ndenge wana penza bovandi bobanzele ezosalama ba makambu tu ba projet ezali ko salama donc niveau oya malade komangi na mboka na biso ekoko sila mbala moko tebe yo penza ovanda oloba na biso ke kanamba zonga ozali kiolo be ozali mutu penza solo botika
bolinga mboka na biso so lingi IDPS olinga président Fatite. Mais linga au moins mboka na biso président de la République a la demande na ya KI mais ekozonga kaka na kati ya IDPS parce que totika sous pouvoir qui est de côté musuté. Moi je suis Camerounais. Moi en tant que Camerounais, je demande au peuple congolais. On vous donne monsieur Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le président du Sénat, toute l'Assemblée nationale du Cameroun, tout le Sénat du Cameroun, tout le gouvernement du Cameroun, vous nous donnez seulement une seule personne. Félix Tshisekedi au Cameroun, ce n'est que tout ce que... Non, c'est que ça va changer. Là, notre pays, on sait que ça va changer. Les choses vont changer dans notre pays. On aura la liberté d'expression, le droit de l'homme en espérant qu'on aura tout cela. Actuellement, en Afrique, nous sommes fiers qu'en République démocratique du Congo, il y a un leader. On sait qu'il va apporter à ce pays dans le ciel. Toute l'Afrique centrale dans le dos. Moi, en tant que jeune Camerounais, jeune Africain, je suis tellement fier. On sait qu'il va apporter aux Congolais. Changement est arrivé en Afrique centrale et plus récemment en République démocratique du Congo. Mais botika makambo bozali kolobawana. Donc siko tozali kolobana bino ndenge na tozali na guerre médiatique. Guerre médiatique au koyo tikali leli mwana mobala lela raté. Donc vraiment nazali kolobana bino bomona mwana ntemi bomona mwana ntemi donc na Suisse mpangia mundu zokuma biala bomona mwana ntemi bobila na big sai Président Fachi mutu abikisa mwana ntemi parce que mwana ntemi babandaki ko kangaya azokende ba prison mais bazo comprendre te mwana ntemi donc grand bipolaire parano donc bazo kangisi ma heureusement que président de la République mwana poto ya tel que atimba bendi film maman Denise première dame azaki na millième oya médical itala déjà et ba bipolaire ko sakana temi akenda ko tala ba enfermant mwana ntemi bomona mwana ntemi banda bima comment un temps. C'est tout. Si on ne me paye pas, tous dehors. C'est mon argent, l'argent du Congo central, c'est tout. C'est mon argent. J'attends le samedi. Le samedi, je vais revenir la presse nationale ici. Et je vais tenir une conférence de presse en Lingala. Ah, comment un temps au Gazalaki na maladie bato bazo kangena ba prison zaki solution te muta biki sa ezali président de la République na mama Denise. Donc to tika ba makambu o tozali koloba nazo sabino donc Fayulu serait un bipolaire grand parano. Na lobi on a conditionné bo ba César ngadi asali ba nini yaza nazo pesa bino na pesi bino ba élément donc bino mo bo moni ba signe clinique na pesi bino na ba image bozo comprendre que ah donc so penzo boule bien za na kati ya masolo wana. Donc vraiment peuple congolais to yeba eloko nini tolingi peuple congolais bit na biso ezalaki to longola kanambe nesika ezalaki poto tcha mwana mboka ye donc pas de moindre mwana papa Tshisekedi na yebite congolais yebi eloko alingi te donc to marqué lisusu deuxième pause publicitaire na biso Bobika Sepela TV décodeur oya bana mboka Sepela TV za ba neti ba décodeur musu to tiki na ndako wana eza mukie otie na poche okotamba nango partout esika internet ezali au branchant même na kin internet comme même makasi au branchant au tali ba masolo donc na elenga ko sakana te Wami service et comment Wami business makambutu ezali na kati Mireille Wankaki azosala nyoso tout pour nako aider vraiment bana mboka donc Mireille Wankaki merci na nyoso tout sala rapport vraiment na Congo pour na mboka na epi boyebika awa na kati ya Paris restaurant munene ya propre ya solo yeba na l'état ezali restaurant na biso Galaxy Mambo na Aubervilliers na zo sabino spécialité na bango donc nulle part ailleurs poisson Gaillard. Beaucoup de gens qui aussi la tête, donc na recommandé na batu tout au Bayaka en France il faut sur le Galaxy Mambo restaurant n'importe Aubervilliers ba singa pe efongwa mususu na kati ya Paris et puis salon de coiffure na biso boyebi salon de coiffure na biso zaka moko na Saint-Denis na Casanova na balabala Casanova ezali salon à star Elbinto coiffure bazokato suki avec sourire. Donc restez connectés sur Clébois original, on revient tout de suite. Sepela TV ezali décodeur ya banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o collection ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout
dans le monde ici kazo kende. Donc ozaga na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant ezalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. nayebisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mobimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo ata ukei suka ozonga na Galaxy Mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya Putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango tande baningeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier Savigne, biso na aussi sangonga moko fona benga bat misusu. Au numéro 137 rue André Carman à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. De retour sur le plateau, merci na binonyo surtout bozali ko landa biso na rappeler sous bino que boyebi que lundi tozala en direct ya Kinshasa pour na couvrir donc sortie accord na exposition ya accord ya mama na biso donc honorable Yaya na biso ya Marie donc équipe technique bagradi baza déjà
prêt donc pour nous recouvrir bino de 9h à 11h Bogota l'exposition. Il y a corps, il y a honorable Nabiso, donc vraiment il y a Marie une fois de plus, vraiment ma condoléance na famille Mobimba et puis Boebika la terre est toujours insatiable, ils auront qu'un bateau tous na besoin na bango. Donc rendez-vous pour na couvrir donc matanga wana ezali lundi de 9h à 11h en direct sur Cléboa original. Donc to zongi le sous na kati ya makambo na bino n'a inventé rien. N'a inventé et le côté na Tcheli Bino ma solo oyo ya ki parano oyo bozomo na penza ba signe clinique ezo correspondre na fayulu na créer et le côté na tirer kaka attention ezali donc na tirer sonnette d'alarme pour to bazo penza osere bato bazala pembe ne soka melaka bagwa na e donc parce que soka zo melate eza penza musique bino moko bomoni donc période azana ngo ezali période moko bisengo donc période mususu ezalaka donc ya ko bombana bozomona capable tout makambo zo na inventé et le côté bino moko bomoni après boloba ces angadi jalelo ces angadi à côté la ga fati ces angadi aloba jamais ba tout soki ndenge parce que guerre est bandakala et bandakala guerre est bandakala fati kutoye président de la République a sali makambo qui na niveau au ya guerre est si là azalité ko leka fati et puis boye ba que guerre est ko si la kana fati donc États-Unis d'Amérique contre État Poutine aussi si masolo parce que fati to manqué na yo pour na guerre est abu pia to vanda libela ba umbu ya ba Rwandais donc to yebi que na yo penza eko vide yango no moni ba te belé donc solution ya guerre est si ba komi ko mema masolo ba nzela ba bandundu banini donc bo posant bazala ki ka ke bulu ka ke président au sala glissement président ngazana ko sala glissement ba moni mbala moko donc seni azo pesa ba maso 2023 ka lobby siko ba komi ko luka ben frakata moko insécurité pour epesa mobulu mais ba ko boyaka donc mutu tu achali baya walinga achali baya ti donc Félix Antoine Tshisekedi ako lia batunyo surtout donc lelo penza na lingaki vraiment na attirer attention vraiment na bino donc bana mboka bomona na inventé rien na lakisi bino basini clinique bomoni bino moko o bolo bateke o seza ngadi ya fingi fayulu so non lakisi bino pour comprendre pour bato musu bano mona on édikali seki mais à partir mission pour comprendre penza que fayulu donc to moni na ba marque penza zaka bipolaire parano donc ils ont correspondent na makambo on a tenaki vraiment na sale la bino penza donc botala bino moko bo comprendre que fayulu azali mutu moko bo il faut vraiment bakende batala ye soka ke na ndimite ke akobima libanda parce que bako enfermé parce que ezali makambo moko boye ezali vraiment ya pasina mawana motema heureusement président boye penza Congo penza nzamba lingango président tolingo ozo fayu le président en tout cas nzambe olingi Congo donc vraiment tokomi na suka ya émission na biso ya lelo il fallait vraiment na beta c'était na makambo o nyoso tu o na yebisi bino lelo parce que to tika soki to tiki kaka boye zaneti to aider mutute to ko condamner biso par non assistance en personne à danger donc fayulu donc ngana lobite kaza penza bipolaire mais na ba marque penza to mona ka ezaka na katia masolo na donc vraiment to komi na suka émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude on a comme na suka boyebika donc ba remerciement donc ba dédicace na bateau ba landara biso ba edara biso bobika na bandaka toujours na honorable Jean Moutala na katia Londres merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec ses engagements toujours na katia Londres pour repérer José Kano qui kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci na nyoso tout bo sala capo na 5 minutes avec ses engagements toujours na katia Londres vous allez copier ça donc Jano Matundu merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angato kei na 4 Espagne pour na repérer sa vrai chéri Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete penja ya solo boyebinga na kota raté Beloti Mavungu merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angato kei na 4 lola pour na repérer sa putu de yalola merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angato zongi susu na kati ya Londres pour na kopesa donc Maria la beauté naturelle merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angadi tokei sikoyo awasu tozonga na kata France pour repérer ça Chai Mukenge Chai wa balenga lazali administrateur na kata groupe na biso les amis de ses angadi Chai Mukenge Chai merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angadi Babi Kisinga merci na ba publication na Nanyo surtout sala rapport na groupe na yo ses angadi donc Jerry Mukuna merci Nanyo surtout sala rapport na émission na ba moni yango na weekend yo donc et puis to repérer ça Shikito Mushashino présent Shikito
Shikito Mouchachino, vive la musique Shikito Mouchachino. Merci na nyoso tout au Salagapo na 5 minutes avec ses anga de Fifi Filofaria. L'homme à la Mercedes très très propre. Fifi Filofaria. Merci na nyoso tout au Salagapo na 5 minutes avec ses anga. Tokei Siko na Katia Kisasa pour na repesa. Vital Kayamba, merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec ses angadi Toko Pesa donc Roger Mutombo na Katia Katanga. Roger Mutombo na Katia Katanga, merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec ses angadi Tozongi awa na Katia Paris pour na Pesa Yves Mubenga, merci Nanyo Sotou au Salarapo na 5 minutes avec ses angadi Toké na Katia Canada pour na Pesa Nikens, il se reconnaîtra Nikens na Katia Canada, Toké toujours na Katia Canada pour na Pesa Mokonji, la belle voix de 5 minutes avec César Ngadi, donc Mokonji, petit c'est propre Mokonji na Kati ya Canada, Tozungi awa na Katia Paris pour na repesa mbote na Aimé Vekame, moi na mon tikil Aimé Vekame, merci na nyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec ses angali toujours awa na Katia Paris, donc Hakim Kabongo, maître Hakim Kabongo, félicitations parce que maître Hakim Kabongo a eu tout bébé Kalaté, donc madame Koutou a côté à famille très Hakim Kabongo ebika ke vient na yo azalaka toujours na yo maître Hakim Kabongo. Merci na nyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec ses angadi Tokei na Katia Bundes po na kopesa mbote na Mamadou Polondo, merci na nyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec ses angadi Tozongi le sous na Katia Canada na Montréal po na kopesa Lucien Chikunta, merci na nyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec ses angadi Tokei Sikoyo na Kati ya Hollande pour nous repasser Apacha Bora Wazabanga, merci na nyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec ses angadi donc Tokosugisa Boyebi Tosugisa toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba na sengi na binobo landaka parlo santé émission na yo alobela makambo santé, donc Jean-Paul Djamba, merci na nyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec ses angadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ici pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozoa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. Je fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas en